baninga na nga nalongoli batresse na nga natiki suki au naturel bomoni ndenge esalaka effet oyo evimbaka suki na nga ezalaka toujours boye après nalisaka yango bino moko bomoni en fait souvent ata chaque semaine nazangisaka te kotia mai na muntu babenga yango clou de girofle nazwi ba quelques graines ya clou de girofle natokisi yango natia yango na bouteille natia yango na spray tous les soirs toutes les semaines en fait naspergeaka yango wana suki na nga ezalaka toujours na volume toujours bino mo bozomona oyo eza perruque te suki na nga moko oyo eza perruque te suki na nga moko donc après nalisaka yango mpona koafa yango mais au naturel ezalaka boye parce que natiaka toutes les semaines mai wana ipare epesaka yango bavitamine ipare kevimbisaka suki ekolisaka mpe suki voilà donc so bolingi suki ezala boye etonda ezala vraiment vitamine ekatana te bino bongo bomoni botala suki ekatana te natiaka toujours spray wana nazwi baclou de girofle mwa bagraine natia yango na nzungu etoki alors natia yango na molangi ya spray ale nabandi koasperge bino mo bozomona des fois franchement ata totie baperruque na biso ata totie batissage mais art mosusu naturel ezalaka kaka bien boyebisa na bacommentaire so mpe boza na méthode mosusu nga nayebi te boyebisa nga nalakisi bino yanga bolakisa nga ya bino boyebisa nga na bacommentaire voilà o basi ya mwindu baza na suki te o basi ya mwindu kaka baperruque o basi ya mwindu kaka batissage basi ebele mpe baza na basuki na bango naturel biso totiaka baperruque totiaka batissage mpona ezali quand même esthétiquement joli epuis ezali gagne temps na biso mais tozalaka mpe na suki na biso bandeko na nga je vous dis à bientôt.